Shalom, shalom, bana nzambe, shalom, shalom, libota nkolo Yesu Masiya. Eza wabino mama ani Daniel. Na lisusu na mokona lelo mokolo kitoko nzambe asali biso ngolu pona tia na kopartage o ezali maloba nkolo na biso Yesu Masiya. Liboso ya nyonso na kosenga na bandeko nanga, tokoyeba na kozwa ba Bible na biso, tozokoba kaka na livre na biso ya Genèse 30. Na lisungi ya molimo mosantu, lelo tokotanga 22 na 23. Na bandeli, Genèse 30, versets 22 à 23, je lis la parole de l'Éternel. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Parole de l'Éternel, Amen. Na bondeli pona kotika. Moma kitoko tolingi koyoka maloba na Nzambe. Molimo mosantu yenda zwa contrôle na yango pa zwa contrôle ya journée na biso. Saint-Esprit de Dieu, moninga malamu, conseiller ya moko moko na biso, professeur na biso, oyo azokolisa biso na bonzambe. Totomboli kombo na Yesu na journée ya lelo. Tosengi ete molimo mosantu, yo nde ezala conducteur, yo nde mema biso na bisika lipamboli ya moko moko na biso ekutami. Tosepelaka ntango nyonso totiaka yo liboso ya makambo nyonso ya vi na biso mpo yo osalaka biso bolamu. Na moma oyo tolingi koyoka maloba na Nzambe, yango tosengi ete molimo mosantu fungola biso oreille spirituelle mpo ete ntango tokoyoka yango tozala kaka bayoki te me totia yango mpe na misala. Tika ete maloba ya mokolo na lelo ekende kosekwisa bisika oyo bavi na biso ekufa. Tika ete maloba na mokolo na lelo elongola susi ekende koderasine esika nyonso to ezali mawe vanda na bavi na biso. Na maloba oyo tokoyoka amusisa wana ya mawa eyebana kopikwama mpo tozo kokroire na Nzambe ya Israël, le véritable Dieu éternel azangi ebandeli mpe suka ndenge alokalize biso na journée ya lelo eza ete mpo etasala biso bolamu. Na yango tolobi ete puissance ya makeya na Yesu epurifie journée na biso ya lelo. Na bipai toza mpe na banzela tokotambola. Utilize nga bobe lokola un simple instrument ya pamba. Yo nde loba. Po tango yo lobaka osalaka biso bolamu na nzela ya maloba oyo tolingi koyoka. Oyo monguna ezala mosika na biso na kombo na Yesu oyo azali Seigneur pe Sauveur nde toyebi na koloba Amen. Bien-aimé na nga loba Amen pa yo na nga tokutami loba Amen. 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 Bien-aimé tozalaka bato ya foi, tozalaka bato ya esengo na présence ya Nzambe ya Israël. Ndeko na nga tozokoba na sous-thème elobeli biso ete Éternel, souviens-toi de moi. Bien-aimé, ndima ete na mokolo na lelo ke Nzambe oyo obondelaka, Nzambe oyo osalaka na société na ye azokanisa yo na mokolo na lelo. Bien-aimé ezalaka na balivre mibale, livre de souvenirs na livre de vie. Loba ete nkolo tala nga na livre de souvenirs, tala ata bolamu moko oyo nga nasala na mokolo ya journée ya lelo ya mardi yokanisa nga, otya nga diki-diki. Na mokolo na lelo olongola ngai soni. Na mokolo na lelo ntango oyo kotala ngai na livre de souvenirs olongola mawa oyo evanda kati na nga, oyo evanda kati na libota na nga. Bien-aimé ndima ete lelo eza mokolo Nzambe alinga kanisa nga na yo na livre de souvenirs po asala biso nini bolamu. Bien-aimé tomoni na mokolo elekaki nde bayebisaki biso na lisolo tozotanga na Genèse 30. Balobeli biso ete Jacob azalaki na basi na ye mibale. Donc Jacob abalaki liboso oyo abalaki liboso ezalaki Rachel. Mais ntango ekomaki na butu baye kochange Rachel bapesaki oyo ezalaki yaya na ye Lea. Na ntongo ayebaki na komona ete eza Rachel te oyo nga nalingaki. Nde nini bino bopesi nga Lea? Papa alobi ete na kutime na biso leki akoki kobala liboso ya yaya te. Il faut yaya abala liboso ya leki. Bien-aimé eza mpe na bafamille mosusu mpe bakutime na bango mpe eza ndenge wana. Na yango bien-aimé toza bana na Nzambe. Awa nkolo azolobela nga na yo ete akose souvenir na mutu moko oyo susi to ya likambo mpe ya libala esala ye. Wana sikoyo Jacob andimi kozwa Lea me posa na ye loko ezalaki Rachel. Asengi ete nga na kobala kaka Rachel. Balobi fa travailler pendant 7 ans. Ayebaki na kotravailler pendant 7 ans wana epai ya noko na ye Laban.
atravaillaki pendant 7 ans ayebi susu na kobala oyo ezalaki Rachel. Mais makambo nini bazoloba na biso awa? Oh mama na biso alikama evandi ete Éternel, souviens-toi de moi. Rachel azobota te, azozwa mabota te. Leya lokola abalaki liboso ye azalaki kobota, azalaki kobota, mais ntango baye kobala Rachel, Rachel azobota te. Sikoyo esali ete Rachel akomaki koyokela oyo ezalaki ndeko na ye sere na ye Leya zuwa. Esali ke Rachel alobi na Jacob, apesi Jacob oyo ezalaki servante na ye na kombo ya Bila. Jacob akende na ye, asangani na ye, Bila wana azwi zemi. Ekosala pe ete Leya ntango amoni bongo ye mpe azwi mpe oyo aye ezalaki servante na ye na kombo ya Zilpa. Apesi epai ya nani? Epai ya mobali na bango Jacob. Zilpa mpe akomi na zemi. Sikoyo tomoni ete awa Rachel, Zilpa akomi na zemi, Bila akomi na zemi, Leya mpe abota. Mais Rachel azozwa mabota te. Donc tolobi ete Rachel akomaki mwasi ya mawa, mwasi ya soni, mwasi ya pasi. Ntango azotala bamakambo mosusu oyo baninga na nga bazozwa ngo na bopete, me ngai nazozwa yango te. Bien-aimé, mobali kaka moko ya bango nyonso tu 4, me misato bazobota, me Rachel azobota te. Bien-aimé, ezalaki pasi mpo na ntina na Rachel. Yango balobaki biso ke eza na makambo mosusu bato mosusu bazwaka ngo na pete, me epai na yo ezalaka pasi. Na yango esengeli osala nini? Okangama kaka na Nzambe, bien-aimé na nga. Makambo oyo omoni ete ya baninga ya bazozwa yango na facilité, me yo eyaka na facilité te, kangama na Nzambe. Mutu oyo alongolaka, oyo ezali ete barrage, oyo alongolaka blocage, oyo alongolaka freinage, babenge na kombo ya nani? Ya Yesu Masia. Yo koba kaka na kosalela Nzambe. Évangéliste Nkolo ozoyoka. Bien-aimé, balobelaki mpe biso eza na bato mosusu omona totanga na bango baklasse, tozwa na bango baexamen d'état, babac, tosisi na bango na bainstitut supérieur, na bauniversité. Bien-aimé, baninga wana babonga. Mais yo oza na diplôme evanda na ndako, musala te. Classe moko ba même professeur, me baninga mosusu ba réussir, mais yo réussir te, problème te. Nde maloba ekomeli yo lelo, bien-aimé na nga, Nzambe akose souvenir na yo. Balobelaki mpe biso komona bobotama papa moko, mama moko. Baninga mosusu ba réussir vie na bango. Mais ya yo vie ozo réussir yango te. Bien-aimé, koyokela moto zuwa te, yo kangama kaka na Nzambe. Apesaka na ta na ye. Est-ce que ndeko ozoyoka? Yo moto okomaki ntango mosusu na makanisi ya mabe mpo na ndeko na yo, mpo na yaya, to na leki, mpo bango ba réussir, yo réussir te. Bien-aimé, melama ya pio. Malobo eye uniquement mpo na tia na yo. Kangama na Nzambe, salela kaka Nzambe. Akose souvenir na yo neti na mokolo ya lelo. Eza pe na bato mosusu balobelaki biso omona bokoti ane moko na mosala, ntango mosusu mwa moko jour moko. Mais lelo ntango ozotala ya mata niveau, akoma ntango mosusu directeur, akoma ntango mosusu PDG, mais yo otikala kaka na poste oyo obandelaki nango. Bien-aimé, problème eza te, yo kangama kaka na Nzambe. Ntango mosusu mpo eza commerce, bobandaki mpe na ndeko mosusu na $10, $20 mata, mais lelo bango bakoma kokende bachine bacontener. Bien-aimé, epesa yo na nga zuwa te. Yo kangama kaka na Nzambe, Nzambe aza capable a changer commerce na yo. Tanga kotala na livre de souvenir, bolamu na yo ekoganga. Est-ce que ndeko moko azo comprendre? Bible elobi na biso nini? Rachel alobi na Jacob, donne-moi des enfants. Azo senga na mobali na epesanga bana. Ndeni baninga mosusu bazobota, ndeni baninga mosusu bazobota, me nga nazobota te, pesanga bana. Epesaki ozalaki Jacob kanda asiliki, alobi na Rachel nini? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Abi nga naza na place ya Nzambe, ngambo nazo kopekisa yo yo bana kobota. Yango balobaki na biso, bien aimé, mobali oyo yo soki apesi yo réponse wana esalaka pasi. Me nalingi naloba na ndeko moko, baporte mosusu na bavi na biso efungwamaka ntango mosusu soki moto apesi yo lingala pasi. Est-ce que évangéliste moko azo comprendre? Eza na banzambe aye, eza na bandenge autilisaka bato. Bien-aimé, nango nabengaka multi système infini. Eza na likambo mosusu mpo edéclencher victoire na vie na yo, esengeli motu moko apesa yo réponse moko boye epesi yo pasi mpo ozwi décision. Kobanda lelo te ngai fo na changer vie de prière mpo na lingala mo bapesaki yo. Kobanda lelo ngai fo na changer façon na nga kotanga bana classe. Kobanda lelo ngai fo na changer façon na nga kovivre. Mpo nini motu moko akatelaki yo lingala?
tomonaki yango mpe bien aimé na nga soki kotala David tanga ye kotala bandeko na ye bien aimé kotikela bango biloko tanga moni makelele atuni nini o Goliath eza ndenge nini o te roi Saul alobi oyo akoboma Goliath akopesa ye mwana ya mwasi bien aimé na nga David tanga yokaki bongo ya na ye tanga monaki ye abi na David aza orgueilleux oyo kosala nini awa akatelaki David lingala mais David akipaka ye te atali intérêt na ye apesaki ya na ye mokongo akontinaki chemin nde esika akendaki mpe koboma oyo ezalaki Goliath na esika ya akomaki ozo comprendre bien aimé eza na bamangala mosusu bakatela yo edécourage yo te bien aimé na nga ntango mosusu na nzela ya mangala na bakatela yo epesa yo lelo makasi okoma mobali ya mabondeli okoma mwasi ya mabondeli olobi te vi na nga sikoyo ekodépendre so na motu te mpo na lingala oyo mama akatelaki nga to papa to yaya to mwasi to mobali to leki to yaya to moninga ozwi décision oyobi te na bando otelaka nzambe omoi te ke décision oyo ozwa koma kotela nzambe omoi nde vie echangea bien aimé na nga na lolenge mosusu nde balobaki na biso Jacob azalaki na faso koloba na oyo ezalaki na Rachel ngai te mutu napesaka bana ngai nayaka na mboka oyo na ndako ya noko na ngai maboko pamba ta nde nakóma na bantaba nakóma na bameme ta naye na kokóma na bino basi ta nde nakómi na bana mpo nakangamaki na nzambe ngai te mutu napesaka senga nde epai ya nzambe est-ce que ndeko ozo comprendre yo mutu otiaka elikya na yo epai ya moto makomi elobi malheur à l'homme qui se confie à l'homme heureux l'homme qui se confie à Dieu na problème oyo oza nango oyo ezali ya pasi oyo ezali ete ya stérilité mpo ayo ezalaki Rachel azalaki stérile azalaki kobota te na problème na yo bien aimé ntango mosusu kobota na yo stérilité na yo eki kozala na santé obelaka kaka bakatela yo mpe mangala akufa no kaka bien aimé nanga esala yo pasi nga bino kangama na nzambe abengami Jehova Rafa akobikisa yo ntango mosusu baseka yo na likambo moko bo oyo oyebi obalaka te obotaka te obongaka te bien aimé nanga kangama na nani kangama na nzambe bien aimé nzambe aza bien bisika totangi balobi nini Dieu se souvint de Rachel nzambe aye na kokanisa Rachel nzambe aye kotala na livre de souvenirs nzambe ayoki prière ya Rachel et Dieu se souvint d'elle bien aimé nzambe oyo tozobondela tika lelo akaniselanga mutu moko ntango atali na livre de souvenirs ndenge sute malobi ete éternel souviens-toi de moi nzambe aye kose souvenir na Rachel makomi na nzambe elobi nini il exauça prière ya Rachel nzambe aexauce ye ozolanda bien aimé nanga losambo epolaka te bien aimé même ata butu eyindi ndenge nini suka nango ntongo etanaka losambo epolaka te kolela ya Rachel ntango azomona Lea azobota ntango amoni baservante wana baboti kolela na ye bapriere na ye nzambe aye koexauce ye est-ce que ndeko moko azocomprendre ke lelo mpe eza mokolo na yo kotala voisin te ndima loba amen eza mokolo na nga parce que le juste vivra par la foi et soki wana atabi ete et il a rendu féconde omona esika makambo yango evandi elle devint enceinte azwi zemi mpe ayebi na kobota mwana mobali apesi ye nkombo nini ete nzambe alongoli ngai soni Dieu a enlevé mon opprobre ozolanda bien aimé nanga nzambe ayebi na kolongola oyo ezalaki Rachel soni ayebi na kopesa ye oyo ezalaki nini mwana mobali na yango nazoloba na ndeko moko soki nzambe ya Israele akanisaki Rachel andimi ete na journée ya lelo ngano toyoka maloba oyo cela veut dire alingi akanisa mutu moko nga nayebi ke mutu yango eza ndeko ozoyoka maloba oyo eloko ezalaki pasi epai ya Rachel bien aimé nanga nzambe ntango exauce ye ayebi na kopesa ye ozokomprendre bien aimé nanga Rachel oyo azalaki mwasi ya soni bien aimé nanga ntango nzambe ase souvenir na ye ayebi na kolongola ye soni wana alongolaka soni nzambe alole asalaka na ngonga na ntango na ye bien aimé alongolaka soni ntango ekomaki ta ya Rachel balea baboti baservante baboti me nzambe ntango akanisaki Rachel bien aimé nanga nzambe aye kolongola ye soni tika na journée ya lelo ndeko ozoyoka maloba nzambe alongolo soni bien aimé quand l'éternel se souvient de quelqu'un akoya kolongola yo oyo ezali manto ya soni neti na journée ya lelo
Quand l'Éternel se souvient de quelqu'un, akoyeba na kolongola yo manteau ya maladie. Quand l'Éternel se souvient de quelqu'un, akoyeba na kolongola yo manteau ya célibat, akolongola manteau ya chômage, ya pauvreté. Bien-aimé, nzambo akosaka te. Na lingo zwa maloba o na temps présent. Na place batie Rachel, bien-aimé tia kombo na yo. Rachel alobi, Dieu a enlevé mon pauvre. Ah nga Rachel lelo na boti. Alobi ete mwana oyo aza mwana alongoli ngai soni. Bien-aimé, eza na bakretien ebele bakoma kotambola bana na nzambe ebele tokoma kotambola mutu na se à cause ya baéchec. Ozotala baéchec oyo eza liboso na yo miso ozomona nazosala te nga kitoko naza nango bogar un bel homme nabala te badiplome yango oyo nazosala te kitoko naza nango ya mwasi mobali akobala nga aza te mutu na mutu ayebi échec oyo etelema liboso na ye maladi bande ekota na nzoto esilaka te. Bien-aimé, salela nzambe kangama na nzambe linga kosalaka makambo malamu mpo na nzambe akose souvenir na yo meme ata na eloko moko. Estce ndeko moko azocomprendre? Estce ndeko moko azocomprendre? Bien-aimé, soki nzambe atia yo yaya eza na ntina eza na bayaya ebele bakoma kotambola mutu na se à cause ya soni à cause ya baéchec. Soki likambo eza na famille ye kutu botika bino elo nini ya osala bazomona eloko te na vi na yo atanga ye wana avandaka atekaka na kwa balabala baligable kaka journal na journal kodiscuta makambo bamatch ya bapolitike. Bien-aimé, okoma yaya moko zero ya ser zero mpo ozobala te baleki oyo babali bakomi na komanke yo ozalaki na mbongo kweya bato bakomi na koseka yo. Bien-aimé nanga problème eza te me maloba oyo eye mpo na tia na yo nzambo ya restauration. Bien-aimé, aza na bomoi yo loba amen. Mpo salaka te bato bakomi omona okomi inutile. Bien-aimé, oza stérile kote nini? Rachel ya ezalaki ya mabota nga nayebi te ayo soki eza kote nini mpo mutu na mutu aza na kote moko boye échec etelema ebujaka te. Mutu na mutu aza na stérilité moko boye quelque part soki oza nango te amen bondela ata mpo na biso baoyo. Bien-aimé nanga nzambe ase souvenaki na Rachel tika na journée ya lelo nzambe ase souvenir na évangéliste moko nkolo oyo azoyoka maloba oyo soki eza yo ndeko na nga ozali stérile quelque part. Bien-aimé nanga yo ndima ete na journée ya lelo ndima ete na journée ya lelo maloba oyo eye mpo na tina na yo nzambe aexauce prière na yo. Bien-aimé nanga yo mpo okomi na sainte yo mpo oboti mwana mobali na yango bien-aimé epai yo okutami salela foi mutu na mutu ayebi libota na ye ndenge eza okobondela mpo na yo moko mpo obondeli mpo na libota na yo tozobondela koloba kaka ete lelo nzambe éternel longolanga soni. Bien-aimé, nayebi te soni eza kote nini na vi na yo ndeko ozoyoka maloba oyo na journée ya lelo bando okenda mpo tozwaka mokanda te okoma mwasi ya soni mobali ya soni osalaka te okoma mutu ya soni na église mpasi okendaka mutu na se mpo soni na soni ozotala nyonso ya yo soni freinage blocage na badomaine nyonso oyo. Bien-aimé nanga tozosambelaka nzambe moko nzambe apambolaki oyo ezalaki ete leya na mabota apamboli baservante wana na suka ye kokanisa ezalaki Rachel. Bien-aimé, lelo oyo oza Rachel ya libota na yo. Bien-aimé, ndima ete soni na yo lelo ezolongwa na yango epai tokutami. Bien-aimé, banda kobondela loba nzambe alola alongolanga soni yo moko oyebi soni eza na libota na yo. Bana bakoli bazobala te bana batangi bazosala te mobali aza mayele aza na badiplome asalaka te mwasi na yo sante ebongaka te mutu na mutu ayebi na yango epai tokutami. Bien-aimé, loba kaka nzambe longolanga soni. Éternel, souviens-toi de moi longolanga soni na journée ya lelo na domaine au commerce na ngai mashaka te na domaine au beauté yango ekomi kosila nazobala te na domaine au nazobota te na domaine au na voyagera te bato bakomi kutu koseka nga. Bien-aimé, bondela impossible eza mpo na yo mpo na nga mais impossible eza mpo na nzambe na biso te. Tika nzambe akanisa na journée ya lelo ma condition ke yo banda kobondela loba ete Éternel, souviens-toi de moi. Bondela ndeko na nga bondela ndeko na nga moto akobondelaka malamu mpo na problème oyo eyokisaka yo soni koleka yo moko aza te.
te na yango ndeko epai tokutami na afrique na europe na asie na amérique na océanie tobandi kobondela o nzambe alola papa na nga oyo natutelaka tolo oyo alobelaka nga mokolo na mokolo nasengi ete na journée ya lelo nzambe loba mpo na vi na nga longolanga soni souviens-toi de moi souviens-toi de moi ngai mpe naloba ete dieu a enlevé mon pauvre nzambe alongoli soni na nga ngai oyo nazosala te papa longolanga soni souviens-toi de moi ngai oyo nabali te papa longolanga soni tala baleki ya quartier bakomi na koseka nga na libota na nga baleki na nga mpe bakomi koseka bayaya mpe bakomi koseka mpo nazobala te nzambe longolanga soni souviens-toi de moi seigneur meme ata na mutu moko nga natindelaka maloba na yo chaque jour papa souviens-toi de moi papa souviens-toi de moi nzambe longolanga soni papa souviens-toi de moi longolanga soni opesi nga libala mabote eza te tala baleki baesima baboti-boti baninga baboti-boti basimbi bakoko basusu basimbi bakokololo me nga nayebi impossible epai na yo ezalaka te nzambe oyo alongolaka sara soni abeneme na nga loba yango nzambe amona yo alongola yo soni loba seigneur souviens-toi de moi tala na mboka poto banda na kenda bandeko bayaka avanga bazwa mikanda basusu toyaki nzela moko bazwi mikanda basusu baye na nsima na nga bazwi mikanda éternel souviens-toi de moi yo lobi epai toniati epesameli biso souviens-toi de moi papa longolanga soni oyo ya sans papier bien-aimé bonde ya lolenge wana soni eza kote nini oza stérile kote nini papa souviens-toi de moi tala bato bakomi koseka nga lolenge société na ngai tomba faillite seigneur na yesi epai na yo nzambe ya restauration nzambe ya récréation papa nabengi yo longola ngai soni ta bato bakoma koseka nga gaya zero bato bakoma koseka nga bien-aimé yo moko oyebi soni nini elata yo bien-aimé oyebi soni elata yo na kote nini oza stérile na kote nini soki nzambe ya Israël asalaki bolamu na Rachel ayebaki na kokanisa ye lisusu ayebaki na kolongola ye soni ayebaki na kolongola ezalaki stérilité na ye bien-aimé na ye akomisaki ye féconde mpo na nini te asala epai na yo epai na nga mpo bible elobi hier aujourd'hui éternellement il est toujours le même Dieu bien-aimé bondela bien-aimé loba etala soni oyo nga nabalaki libala ekufi bakomi oseka nga bato bakomi otyola nga mutu na mutu ayebi soni na ye kote ezali ya yo eza kote nini ya yo eza kote nini bien-aimé tombola yango lakisa yango nzambe loba kolo souviens-toi de moi kanisa nga ata na mokolo ya mardi ya lelo ata na mutu moko nga natindelaka maloba na yo papa mpo olobi topanja sango na yo na monde entier nazo kotosa se kotosa yango nasengi te papa okanisa nga ndenge okanisaki Rachel aloba kanisa nga ndenge okanisaki Sara aloba kanisa nga o bien-aimé na nga bondela ozobondela bien mutu akobondela malamu mpo na likambo bakoko na yo eza kaka yo moko mutu akobondela malamu mpo na makambo bana na yo eza kaka yo moko mutu akobondelaka malamu mpo na makambo mobali mpe mwasi eza kaka yo moko loba kaka na éternel na mardi ya lelo akanisa yo loba ete ya éternel aloba mpo na tia na nga longolanga soni ane oyo éternel longolanga soni oyo nyonso ezali freine oyo ezali bloqué na vie na nga na ndako na nga na famille na nga éternel nabondeli yo longola ngai soni souviens-toi de moi na journée ya mardi ya lelo bando pese merci loba napesi yo merci mpo nayebi ete ndenge osalaki na Rachel lelo mpo osali na nga mpe na libota na ngai na nkombo na Yesu Masihi azali Seigneur mpe sauveur nde nalobi amen 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 bien-aimé na nga soki ozwi lisusu temps bondela na likambo ezali ete soni ekangami oyo na nzoto lokola manto nde bandeko na hiver balataka yango lelo nzambe asalaki na bomoi ya Rachel asala mpe na bomoi na yo yo mpe oloba yango ete nzambe alongoli nga soni partage évangéliste nkolo partage to continue kosalela nzambe tika journée ya lelo bonheur na grâce na crainte ya nzambe localisation ya nkolo emona yo emona nga emona biso banso na nkombo na Yesu nde nalobi bye bye.